Coucou la famille, je vais vous présenter, regardez, les cheveux qui vaut 50 euros. 50 euros, bakayanga soukioyo. Donc, mois de juin, juillet, août. Dans un basson noir, na juin, basson ya jaune, na juillet, basson ya rouge, na août. Donc, il faut des faire en haut, na kangali sous le bidon. 50 euros, il y a tout. Na préféré que ce soit ma perruque. Na oula, ta perruque qui coûte 30 euros. Na poste partout ici que vous allez. Donc, soit tu as 40 euros, perruque est combien yo. Un instant comme ça, bon, na transformation, il y a la championne, m'a dit qui n'a donné quand on fait la qui m'a fumé. Boum. Voilà, là, la salon, la taper. Pour le roi, basson, les ali. Il faut ni ma cassi. Voilà, on a la saline. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oh yo, comme on est encore, et là, 13 x 4. Là, il y a point petit coin. Bon, donc, ici, quand on a 40 euros, il y a combien de poste. Et combien de panne. Donc, la péri coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. On a pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, il y a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà, vous commandez. Le péri vaut à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fandak. Au Fandak en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huiles périques, au yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de nos cheveux à 50 euros. Ou c'est le cas, un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, makana périque. Oh, il est encore, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la périque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici, vous allez. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Isarasta. Donc voilà, retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon, ils sont mon qui couleur marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, périque ou million en passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici que vous allez périque et commis. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Mama
Yo mo watano kuya usali biso na famille. Ola bako usali biso na fanta. Na mboka oyo sanga nyoso. Ata bosali kuna bosade. Etali biso te. Oyoki etali biso te. Tosate. Ozo tuna asala osala la tete na sala kana leta. Asala kana leta. Asala kana ya bino ka sala bafuta ke 2000. Alors écoute neni sana. Asala DC 2000. Lufuno. Bota potelenga live ko bandeko. Na sali bino ni. Batu mobimba. Na osufura wana otombolela ka bino bomona ka magana. Osala bana. Après le bio, que comme plein de autres gens m'ont comme on a porté ma plainte. Tata waneza aba bandira kaba makambo biso o bango to sala elobi na lobi tata wa bati mobimba mboka bozi ane expliquer bomoni ke nga image na nge bungati mboka avandaka na première floor donc ina C balocataire musupe bafutelaka likolo donc ya futelaka na ndako ya C afutelaka wana na mwana ndako mboka ne bateki na adresse no bateki adresse ya ndako ya mboka mobimba po konti wana akomi nga ondira ayebi akomi ndako mobimba akomi adresse mo FBI na biso adresse mobimba ndako ya mboka eza couleur ya ndako ya mboka te esika afutelaka ya couleur ya pembe ndako likolo mosusu na se ndako ye avanda na oyo ase yango wana ntongo abimaka alakisi boye namoni kiti ya libaya wana ezalaka wana donc ndako na ye de ezali wana Frida Frida akita nga nde nazalaki epesa Frida azwa ndako wana ndako asolo vraiment nde yango wana vraiment na se wana mais eza siko bandako moko babeta yango shosho ya mabaya ya shosho wana yango vraiment eza mabaya na mabaya ya futela maybe air code plus my air code nango so batie baziana mpe bazipot batie nini oyo wi nango afuta ndako mikacha zana na tarifa ndako ebimi ndako afute vembu imata awa tika koseka seka na seko mata
zip code yango zip code eza 0D0. Pasteur, nako ntambira kwe biso na préféré ndako nanga ya kansilo na kodi yango zambuizela kodi yango zara kodi yango wana so lingi nakopesa ka ndambo kodi yango wana bata Google bonso bako beta Google ya bongo na ngatike biso to lekina ba FBI même oyebi ke mboka tindengo yo yaka kofinga nga oyaka kofinga mwambu ibiso bazozo mboka oyebaka te sika tokopesa matière oloba anglais kaka alobi avandaka na depuis 2020 akomia na obi avandaka na depuis 2020 abota ifo tu na ye soki ayi na bana bapopi bano ya malili wana bezistaka babebi abili moni awe zamboka te awo moni al po ba mongo bo meka kana bino tinala bana no vérité ngamoko mukonzi ya kobimisa batu na CCC rondima même pas bo beti zip zara yo beta zip code moko oko ya kofinga ngai na izozo toka yondo izozo matikile numero 00 oyimo mafaso ko esqueleto oyo basalaka anatomie ayo kofinga oke biso da bazozo kuna bakofinga ngao ngamo meridiamba yeso za kompao yo toyebisaki yo tokolakisa okobenga be yaya na yo toyina nimero ya telefone na ye tokobenga tokobenga yaya etinda nimero kuna ye tokobenga yali tata wana ina nimero ya yaya na ye na benga nimero ya yaya otoyoka o yoko mona komi yo yaki kofinga ngo besoso yoko mona abato ata bolaka na banyoka boyi toyebi ke boyi balene de sepa boyi balene de sepa toyiso si tomoni bino tango kozwa nde bibotu na moto na kokato bekingwana komi yo inyoka monena moindo asi amonaki yo yoko mona na bemiso ango otie monoko lokola vampire kande nga bimisi monoko na mayo nayebi te soki oyalaki tomisone soki oyalaki scrabe soki oyalaki crevete ojongo be na mayi fasi oyo udai oyo alango mwasi okolesaka bato lokuta na bato bakondima topefere baaseremi na biso ke bameso balance zela ma chérie ma charme nde na vadi bonga so na pesi no kombo la nga exact e ko bimba bona Google ke propriétaire machin iyo okoyoka iyo nakoluba na yo nga be soki abina peso be nani zala obe ni nanga bakoyebisa ikompani ekobimisela ekombo ya kompani aderese na ngai na kombo nanga nakoluba mboka nayebisaki oke mboka awa basimbaka biso te biso toza lokola bato moko boye toza phénoménal. Quand je dis ça naza te kono mikumisa nga nalingana nga te parce que nga nafinga bino te natikala kofinga bino pe te nayebi makambo na bino te ntango nazomona lukuta ezokende kaka lukuta yo mona ngo YouTube aweza mboka bana na bana te mama amandoki okulaka oyende lela salaki ya kwa toko yoka ote okomatana lopango ya bamuntu tolakaki yo toyebisaki yo komona biso toyiba stare te yo ndo ikolukozala stare nyonso okotya ya biso ekoyala na epate te me oya yo ekozala na epate ya makasi yo okoliawo okoli yaya ngande na yaki na TikTok yao eske nga boyoka nga bokulaka nga na yebisa bino ke ngai na riche mongo bo préparer biso ba cadeau bo bongisa biso ba cadeau pour na maman Congo. Il y a pas des insultes ici parce que s'il y a des insultes il vaut mieux que vous
parce que awa eza tout du Cameroun il y avait bongisa ba cadeau na bino bongisa bola sama ke ponga ba mongo ele biso ba page s'il vous plaît Maman Congo bo pesi la ngai abi matana ele biso ba page. Merci beaucoup. Maman Congo na yambio maman nanga ça n'a plaisir vraiment maman Nandima écoute que quoi yo okobwa kanga obili banga ni ça n'a bien na ba ça so bisa maman ngala moi ambiance na ça moi ambiance y a pas de souci na ça l'ambiance vraiment na ça vraiment ozoka qui alors na zoka ngala ki mwelo ngawali ya watu msusu mama kwa aponine mtu msusu te ataikabi tata wana zoya nga muna binzabi wana mwelo ubabo wake linga oyo na kukwea tunabamba na tunakita tunasalalinga bya mama nanga ya tezoninga mama merci pour l'honneur au pesinga mama merci toza page kani oyo mulo baki na page ngana ya kana ngate na kotela kana nga mutu te alobelaka mutu nyonso ezala bino ezala bakali ezala era sona mwana eloko moko sufi après na tie ba live na bino na tiaka ngo peso bayokaka après bato bakomi koya koloba ba argument na bango so bomona ke esika oyo bamona ke mama Congo alobaki eloko moko ya bien te mama Congo place oyo alobaki bien te place oyo asalaki mabe tosalaka koarrange na place ya kofinga toboya kofinga mama Congo. Maman, bonsoir Nayo, soyez les bienvenus à Lupanga Bamongo. Bonsoir. Oh, ils ont Lupanga Bamongo. Ils ont page moko, ils ont babinga ngo Lupanga Bamongo, c'est-à-dire muto ça na droit ya komata, ya koloba, s'exprimer. Maman, olobaki na ngai olakaki nga okoya ko expliquer biso makambo tout. Oh, elekaki na Belgique. Est-ce que ozongi déjà na Belgique, toza na France, toza kakuna? C'est la zone qui la minute on a qu'on musala. Vous avez musala, vous êtes en France. Maman, est-ce que vous avez biso histoire n'engé les kaki makamus n'engé zalaki. Na kangi na ngami ko yuko maman. D'accord. Donc déjà pendant na s'est trouvé na Belgique. Nous avons moi sima pour bato baza vraiment l'habitude ya kobenganga mtema mabe genre na funda kabatu pona makambo ya mikanda na s'en prendre kana bandeko baza ba sans papier tout ça et tout. Donc image wana eza déjà archi faux parce que je nayebi makambo mukanda nde ezalaka pona sungaka pe na eda bandeko ebele na ba démarche ya mikanda. Donc naza pe parmi bato pe na pesa pe mukanda mutu pa moni poto. Voilà. Donc je vois mal na pesa pe bandeko mikanda na sunga bango musala nadia pesa mukanda na kota moi mike je le fais aussi, je prends aussi ce genre de risque donc aussi simba mukanda mutute. Pour commencer porter plainte pour nga oui na zanango makasi pour na sala na bana na sala na ba personne âgée na sala na ba personne avec handicap donc na yebi pour se protéger na yebi comment la fonctionne un tout petit peu la loi. Ça veut dire que ngai so na likamwa mutu o to ko régler ensemble to régler on a moni que to ko régler ensemble était peut-être l'été et des biso na ko la justice nga mon côté na ko kende na ba l'état pour to na mboka loi na fanda mko mususu batindelanga 10 maman tata awa 10 maman ya bambinga minene tout ça na se ya immeuble nanga chance pour nanga ezaki balabala nanga te ya ki balabalo to kanga minango immeuble na pe ezaki immeuble nanga te siko admettons wala kama kamba ba réseaux sociaux ndeka bato balobaka po bato ana habitude balobaka mama Congo ngo kende pa bato te nga kenda pa bato te na ebi luande ezalaka chance sika bazalaki wana voiture nanga pe eka garé pembeni wana nga pe na ozwa ka ba image ka bato réseaux sociaux nazaki nanga pe na live bango pe bakoti live mama Congo kita comme singa na koko kita pona bunda na 10 personnes 2 personnes kuteze belé parce que koko za kidiba tango yeso lingo simba moko mususu pazo ya muta nga personnellement babilo ko na mona ngona filmer na kozwa ka jamais risque ya kosala babilo kwa bungu parce que ça risque muta za ganka zate
Tant on a moniqué cette dame, la personne de Cagnotte, fona tant a combonné awa Karine, aza capable, aza na ba adepte o baza capable ko sala mutu mabe pona bolingo bazana ngo envers. Vu bolingo ba témoigna kapana ye ba mama wana o bazana ba famille na bana, baza capable ko ya po batam ba osala vidéo wana bazola ke bayaki vraiment chargé. Alors nga na sali nini nga na kokendo kitela bango dire pombate na zui kaka vidéo na keno na commissariat na biso na porter plainte na zui vidéo na tiki et vu que na bi ke yazaka na Belgique plainte za na Paris oui mais bato ba ye wana misusu na ba bilongi misusu ya Paris mais bilongi misusu ba ute Belgique Belgique. Qu'est-ce que je dois faire? Na Hollanda bango, mbila omona bango na ba image. Mais nga lebi ke ba se déplacer pour na zaina problème na Karine. Donc elo ni na sala, na kokendo sala plainte pe na Belgique. Dunga na kita na Belgique. Na kita na Belgique. Tant na kiti na Belgique, na keko découvrir au pesika fandaka. Pona koma kuna pe na signaler ki na commissariat na bike non, je veux aller sur place devant pour au moins s'y connaître aussi là où elle habite vu que elle aussi est là où j'habite. Mbila ba bisinga oui, libanda est un problème té. Mais si vous l'avez l'adresser chez elle à l'intérieur malgré aux soi-disant qu'on cause en a raison, mais ceux qui ont quelque bitumbe bimi, yeba que ton toya ou là na garde à vue na Belgique. Pour osala na raison té. Yango mona ceux qui consola tawana koko porter nga plainte té pour na tikala koko tra lupangu nete, na tikala ko kenosala ba menace té, ngape na ngana yeba là où elle habite si jamais j'ai un problème parce que y a pas ebaki pananga. Alors, elle est la bongo. Le reste au batuba olobawana ngana za kuna te. Tout représente nange zandeni tatawa na makambo eleki na réseaux sociaux ngana zaki na ngana katite. Ezaki makamna ye na Chantal, mama paradis. Après akangisi bandekone bazaki babimbo bomona bazaki ba groupe na bango, ba matana ba panel ba sekaka basala babilo na bango. To makambo eleki na bakati ba groupe na bango etali ngate. Parce que si ka basele ba connaissance parce que ba masolo na bango ngana zaki kutuka kenemi na bango na groupe wana quand je dis ennemi ya za kenemi na nga mais les restes là eza bande kwa réseaux sociaux to kokutana likamoko to sepela nite o ya lobby yango na lobaki na zaka na ennemi moko c'est elle pourquoi na benga ngo ennemi parce que mutu aza capable ya ko tindelo batu basalo mabe bokoko loba na susute parce que soki mukolo wana basaki mabe okufa on a l'occasion pour l'obissaïté. Mais les restes, les canabas réseaux sociaux, Tokoki ne pas être d'accord ensemble aujourd'hui et demain être de même avis. Donc on n'est pas des ennemis. Donc, rendre la bangwe bandit, tout ça et tout, on a eu ça la live. Avant que tu rentres dans les bandes, il y a eu un souci entre Benita et la fiancée Naï. Ngazaka contre Benita na makamba papa nta tout le monde le sait ici s'il s'agit de papa nta na bana na ye na akavamo pour la Benita na comme il se doit donc so pena mutango ba pena ke na lata ye pena na makamba papa yeta Benita oso comprendre mais tant que j'ai ba problème na fiancé na ye moi j'estimais que Benita avait raison fiancé na abeta makina esprit à papa nta ayaki koliambongo wana avec intérêt ayaki pas Benita avec intérêt. Donc, on a défendu qui Benita. Nazosaba live contre Bob l'éponge. Yepe kuna ayambaki mobala Benita. Et talenga kutute. Ngato nazoya contre Bob l'éponge. Na masona ki ni ye, ni ba intervention na ye, et talingate. Kola akola mukanga la pesi era conseil. Parce que, en début de tout, quand on sait la barando, oui, on sait quand même qu'on pesait l'intelligence d'une personne. Donc moi je sais que Era Koko est un garçon moko vantard, il s'aime tellement beaucoup que il aime se vanter de lui-même, se donner de valeur, tout ça. Il a le droit, c'est sa personne. Mais moi je reconnais en lui que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Vous comprenez? Donc naebaki que groupe wana, na ça il a coûté déjà 2 lives. Na sala même bakali bon moni rendre mon abandon ça na bakali na bando linga na longo la bango na kati parce que je dis en dehors il y a makambo to sala ka baza quand même l'intelligence bakali et Era donc na mona ke baza ko mema bango na rythme moko banya ba ko isa bango ba lati bango bosalité donc na ko yebisa Era sort de là na ça qui live nanga analyse nanga normal que Era sort de là mikoleleki bandeko il y a un problème na Chantal. Bon, mon équipe bien Chantal et abandonne au Kutuna Magali.
Magali, ça faisait longtemps, ma pique, bazo finga tout ça et tout. Donc, quand Ekomina Chantal, boka qui même Chantal à lobby que ya Magali kokota nanute. Ceux qui ont un problème naïe, c'est là si ça rend donanga bongo ya. Donc cela veut dire que Chantal pour elle c'était le problème entre elle et Karine, il y avait personne d'autre. Mutupa yaki azanete tota la bango kabinga na période wana o gome kei na banolo bela plus makambu ya goma ke makambu na bango. Na mona kaka chaque apparition na ye il faut pupulanga. Ata ekolobe la Chantal kombo na ngai kozanga te. Malgré tout ça si nazo calculer na ngai yete. Nabi kombo kokotanga no kombo na se ennemi na ye. Soka moni na ba occasion nyonso ngo bwaka nga pic azana droit eza live na ye munoko na ye. Soka swinga nga pe na ye na zongisi. Ozo comprendre tata wa. Mais loke toucha kinga mama moko boye longi lokola bazo benda ngona ventouse. Na fingite na expliquer kaka parce que bomoni kombo moko mi pesa na fashion muto kantaneti kombo moko e kenena elongi comme si elle c'est une très belle femme pour bad maman na to ba finga ba tata waso ko moni bilong na bango regretter hein oso comprendre dans les fashion na koisa téléphone na kidiba aza elongi lokola bazo bende omoni ventouse to débouchaka soki ma e boucher soko ozo o tio benti bwe azo kwa ba benda ye na ventouse atengai na bande komisusu comme quoi to luka to sala Henrietta Mabe. Je pense que batebele ba mona kango. Ngape na taliboy. Et beti un jour. Et beti deux jours. Na ke kuta lango pe susu na Facebook. Bato ba comme notiango. Mais à quel moment tongi to sala mona Mabe na yebité. À quel moment na sali live na ko lobela Henrietta na yebité. Donc pour la ngeza ba accusation moko très on peut pas prendre ça à la légère. Moi je ne réfléchis pas comme tout le monde. Je suis pas tout le monde, je suis moi. Ce qui moutamoni que publication c'est rien, il faut remettre à cara. Moi je ne néglige pas ma petite détail au que c'est que les gens considèrent rien. Moi chez moi je considère que ce n'est pas rien parce que toi na poto. Hier atambola ka partout, après ça comme moi nana ba papa belé, ba identité belé et c'est quand likambu ekoki koya on ne sait jamais. Donc à koki koya kolati sabatu fardoté. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Na kenanga koseka na live ya Magali. Nabi Magali télé-réalité. Non que Belgique. Voilà. Non que Belgique télé-réalité parce que je savais que comme elle habite en Belgique, il n'a pas la plainte wana plainte koutoute. Je ne peux pas aller au commissariat ici en France dire que bazo ko akizenga kenena sa moi la moko mabe. Donc il faut na kende Belgique. Doubo monaki ngala ke Belgique. Tellement naïbi qu'elle aime agresser les gens à Tinda Kabatou. Yango bomone na baiki na comme vendredi na midi. Ce qui midi 30 na gare du midi. Pourtant il y a autres nga ba assassin tout autour wana ngana za wana te. Bisika ya azalaki preuve ane bomona ki nenga bimisele nga batu. Quand on voit bateau bakendela Kabatou, vous ne voyez pas ces détails là. Ou le bateau baza capable ya ko sala mabe ya ko bebisa ba dossier na bango donc na désorienta ki bango. Pour naza grand qui était là le ba na koya parce que même s'il y a la justice, il faut se protéger quand même. Tu vas pas aller te livrer dans les bras des assassins, ba bomayo apolo ba que justice ezali té. Ya mona désorienta ki bango. Pongana zwata ko sa makamnanga kitoko. Sika bango bazo selanga moi j'étais pas là-bas. Pour naibike bazelenga na ville sika nga na okendete. Basaki ba vidéo na bango à la con. Donc moi je suis arrivé comme prévu, je suis allé me présenter aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc je suis allé me présenter. Le problème c'est que le jour où je suis allé me présenter, il n'y avait pas quelqu'un pour na fin de sa dossier qui toque en français. Parce que à ça côté ya néerlandais, il y avait personne. Et moi, naza muto te que na tambola bato belé. Donc pour nanga pe na muto akoya ko sa interprétation te. Yango nazonga ki c'était prévu nazonga samedi pour que bato ya français bazala na commissariat. Voilà. Donc tant na zongi na bandi non esika za ki na adresse. Parce que dernière adresse n'a été connue na Belgique et ça ceux qui n'a braille le compte, ceux qui braille le compte et pas il y a tante naie na kombo ya Ariane. Donc la linga qui n'a d'abord na kendo ko fandi ça na le solo na braille le compte parce que j'ai un document de elle avec cette adresse là de braille le compte.
document moko akende ko la test à Zemi na laboratoire ba benaki makila quand il sortait avec Jimmy Belaou. Voilà. Donc il y avait ses coordonnées. Donc na kekuna na fandisi masolo. Et tant on a commis ce qui et ce kaya zakuna na koti na commissariat comme prévu ba yambinga na ebisi bango que parce que au début ba changer commissariat. Là où moi j'étais parti auparavant, ma commission école, bango ba net va déménager quand on a même balabala mais un peu plus loin en quelques mètres. Tant on a commis la petite identité naie na la kisi nanou vidéo. Et puis elle parlait en français que elle demandait aux gens de contacter elle-même Mama Fashion Wana. Alors senga batu ba benga ba commissariat pour dire que Henrietta est en danger. Yemoko azo senga batu bomoni ba mama O6 bazo luka basala Henrietta mabe, contacter la police, appeler la police. C'est là dans la vidéo. Dans azo tinda batu ba kende ko bambila balobake la petite est en danger. Donc na la kisi vidéo et je dis il y a ma tête. Il y a aussi ma tête dedans, vous voyez vous-même. Donc je n'ai jamais approché cette petite. Je ne sais pas où elle va à l'école. Je n'ai jamais approché sa mère. La dernière fois quand j'étais venue ici, la maman n'était pas sortie. Quand j'étais venue pour confrontation, vous l'avez convoquée, elle ne s'est jamais présentée. Donc à quel moment je vais faire du mal à la petite? Tu as dit que ma belle monsieur ça m'a qu'à distance. Comme hier à Gisakana distance, elle envoie les gens. Donc je ne veux pas que si un jour il y a un problème, bolo banga. Donc na sali dépôt nanga. Nyanga ngape na zui ba vidéo o nga na bendaki ba vidéo msusu ezanga kinga na bengi tribunal. Là où j'étais, j'ai envoyé un message à tribunal pour que parce que il me manquait tant on a moni que la bandoti na ba vidéo na moni qu'il me manquait des vidéos là où la petite elle était en voiture et puis dans la kisinga lobby moi elle dit que sa fille est en danger mais la première personne qui doit protéger d'abord cette petite c'est la maman elle-même. Maintenant regardez les vidéos. Vous-même jugez dans les vidéos si cette maman protège elle-même sa fille. Parce que avant de nous accuser, nous, il faut d'abord que Yamoko Azalapo Moutakoyako, avant Moutako protéger Moana, Yomoko na nous faut protéger Moana. D'où on a la kisi ma vidéo. Et j'ai montré aussi j'ai donné aussi la vidéo où moi, le jour où sa fille s'est étouffée, moi j'avais fait un live en disant que non, par rapport à PC ba conseil pour na moana na état on a monaki moi je parlais même pas à elle, je parlais aux gens qui étaient dans le live. Je dis mais bolinga ki bomo na moana na akoué elle s'est évanouie en direct comme ça parce que boza on a na ba live mais tout moi nazo s'est étouffé parce qu'elle a chaud. Les enfants ne supportent pas. Vous savez même tata moi je travaille avec les enfants. Bomoni bana bazakata bino ozo kamalili ndeni. Okomona eka kaza na t-shirt même na libanda na ba école. Okomona bango bazo ki mambango bazo bwaka ba manteau. Combien de fois ngala bana. Omona esa bwaka ki na ye oya jogging na ye, esa alongola ki pull tout ça tout le temps j'ai chaud. Nous, on travaille avec les enfants, c'est comme ça. Les enfants, ce n'est pas comme nous. Et à l'oko la bisoté. Donc c'est tout à fait normal. Moi, Nawana, Azaki étouffée parce que les habits qu'elle avait sur elle, na katandaku, na chauffage wana, oya pemben wana, à côté, c'est normal. En plus, la façon qu'elle avait de prendre l'enfant dans les bras, elle étouffait encore plus l'enfant. Elle serrait trop fort l'enfant contre elle. Ce qui Moutazan a chaleur, la première chose, c'est la déshabiller. Donc, moi, j'ai fini. Quand on a ici, et comme je savais que Batouazao, c'est la main à live, tout ça, je voulais d'abord finir tout ce que j'étais venu faire pour la côte à live. Quand on a côté live, la bandit pour le bateau, c'est tout. Vu qu'il y a sorti de l'anga bateau. Oh, maman, comme on c'est là, on habité Basouana Bazao, c'est l'anga wap. C'est comme on appelle la bique, elle, là où moi j'étais, elle a 10 minutes. La commissariat wana. Donc n'abi que ceux qui n'a côté live. Si c'est sincèrement parce que maintenant na commissariat ngabi mais vous l'avez appelé pour porter biso plainte. Trace na commissariat ezate. So pe ba yibisanga parce que maman so na zaina plainte so ki biso tout bilongi ol ezala ki wana. Na nina ye so ki biso tout zaina plainte kuna zaina kutango ngala kutie l'autre côté. Bon même si na kutie l'autre côté j'étais déjà là na se protéger nga. Maintenant on a aussi la live. Il y a lobby que ngana danger pour na mwana yi. Il y a lobby qui a porté une plainte. Mais au moins les mutuana liboswa commissariat. Mais il faut venir. Il faut venir. Pour un lobby déjà que apparition na liboso.
Congo. Pardon maman, place où on a toutes nos questions. En fait, dès que on a un commissariat, au coup de plainte, selon yo na déplacement na yo le roi bango ba porter qui plainte, yo c'est protégé. Est-ce que Karine a la plainte mon côté makambo nyoso o ali affiché là qui biso wana commissariat benga ngam na la kisi ngo bango. Ngam na la kisi bango. Mama na kuti na nga plainte na nga kuna te. Na retourne à batu misusu te parce que mbila kopesa nga makamba batu te. Nga na tuninga parce que la dame était en train de elle-même au téléphone parce que na une vidéo côté na kataki wana que oui la police a benginga tout ça parce que elle parlait en lingala. Moi j'ai dit à la police, j'ai dit là elle dit en lingala que vous l'avez appelée pour qu'elle vienne nous porter plainte. Comment plainte les athées? Après moi je sais pas quelle police ou quel commissariat au Babengaki. Mais moi, oui. Pour le bagage qui vous a invité dans la terre, n'a tout nos questions. C'est que tant que vous avez une plainte, c'est protégé. Bon, moi, la moisson, tant que vous avez l'élection en direct. Ayaki, Nazaki Nani, en fait. Consolate. Maman, il y a bébé Mia. Maman, il y a bébé Mia. Et si tu as un enfant dans les bossos. Siko bino mi balé tant bokota ki parce que yo bande na mona ki na live quand même bande ko tout na yeke est-ce que yé moko les concernant maman et moi na o balobi ke na so ngana bomba les concernant pourquoi yete pourquoi yondo yé ko ya ki pona nini mama Congo ya ki po comme ngala zaki bosa commissariat to kota commissariat nanga apporter nga plainte po na lobi ke mobile naza escroc parce que le mobile a utilisé les sans-papiers, mais j'ai pas menti, c'est vrai. Mais au fait, elle était venue pour m'impressionner. Le problème, c'est Karine, elle vient. Madame, vous n'avez pas besoin d'elle pour aller porter plainte. Allez-y là-bas. La dame, elle a bien dit que si votre nom est prononcé, la dame habitait chez vous. Mais après, elle n'est pas au courant. Elle est malhonnête, même Bambi là-bas, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas sur le réseau, elle n'est pas au courant de ce que Karine fait sur le réseau, mais elle est au courant que moi j'ai insulté son mari. Ça par contre, on lui a dit. Ça par contre, du fait que j'ai cité son nom, on lui a dit. Mais Makamba Karine de Babette la kete, ni na bato famille, ni na bato ebele, mutaza star bongo, mais yo, otika komona ete, otika koye bate, do bozana mwana moko soit disant za star numéro 1 na réseaux sociaux, mais yom tozakane na ndako moko oyebite. C'est que maman Congo, c'est que maman Consolate wana ninga yaki wana ayebana histoire nyo sote o eleka na réseaux sociaux. Te wana za selon ye, mais elle okuta yebina ye. Alobi ke ye, alobi tangu Karina bando fanda pa na ye, ya kenda musala. Karine a dit comme ça, mais ils ont faux parce que des fois Karine a fait des vidéos dans le jardin, le mari, comme sous sa ligne zik sa micro-ondes, mon bal il n'aime taillaki, donc ils sont mais tata awa no lo banwe lo moko tata wa ipesa moi une minute no banwe lo moko comment ni biso batoko langa peut-être na ba vidéo boy na bimaka bien te, mais il faut demander aux gens qui me croisent. J'ai 45 ans passés. Non, on a couru ici 50 ans, mais j'ai quand même 45 ans passés. Mais quand tu me croises au Kansabatou, beaucoup de gens me donnent moins que mon âge. Mais dans ce biseau, les gens qui viennent nous insulter sur les réseaux sociaux comme si Bango Baza Baistra, il faut bâtir comme un filtre. Même le monsieur Étienne, Obika Zena Basili. Mais la confiauté, même dans la question Sili, la policier, attention, le monsieur il a des poux. Au moins, il a pellicule. Il avait des pellicules sans clochard. Au moins, il a quoi n'a consolate ma fandaka. Et là, on peut n'a quoi danger. C'est des maisons retapées. Ma minée ne wana qu'elle fait, mais la maison c'est au fait n'a pas cuisine à l'époque. Laisse tomber. Le monsieur Étienne c'est un clochard. Moi à un moment il s'approchait comme ça. Au moins les
ça le contraire, aux autres, il y a des fleurs, aux autres, il y a des biloko, il faut la Mama Congo, il faut appuyer par Mama Congo. Aux autres, il y a la Mama Congo, aux autres, il y a là. Il faut appuyer la crème, pour tiner la haie. Les blancs avec les poux. C'est la girafe, on a tindé. Aux autres, ça dit, il faut la cata. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, merci pour les cadeaux. Non, je dis sincèrement, Tatawa, même quand j'ai vu Consola Touana, j'étais choquée. J'étais choquée. Et puis ce qui est encore plus étonnant, à l'Obinanga, oui, il y a ces présentant la ville Wana, la communauté Nabangwana, elle est importante, elle est médecin, ce sont ces malades qui lui envoient mes vidéos comme quoi moi je l'insulte et elle a des projets, nanana, mais Tatawa, même ceux qui bambi la nyonso balandaka ma politique était où ma kamouté, hein, mais ça commune moi quoi moukié. Si vraiment elle s'était présentée dans la commune pour akoma moutou, ceux qui députés ou je sais pas qui, bambi la banga va reconnaître y. Oui, même la police, c'est elle-même qui disait oui, c'est mes passions, machin et tout. Genre elle a un cabinet même, soit disant un hôpital, tout ça et tout, mais la police ne la connaît pas. Voilà la maman de la Chine. Oui. Kanyot oyo bengara. Maintenant sa cousine Consola Touana. Voilà. Et elle faisait des. Consola Touana Mama Congo. Ko bazan nengeni na kanyot. Je connais pas baba cousine. Mais lointain ou de près. Maman bango bazana ba famille na bango bazana ba burundais na kati bazana ba rwandais comme donc on peut pas savoir si c'est de quel côté. Par exemple sa tante Ariane, son mari c'est un burundais. Sa maman elle-même, la maman de Karine dans ses papiers burundaise. Comment l'envoyer bandeni ni tu vas comme Consola Touana. Bon après ça reste un prénom hein. Consola c'est un prénom. Oui, on a dit. Voilà. Mais voir aussi sa tête comme ça ressemble pas des Congolaises. Au fait, je connais pas. C'est une famille trop bizarre. C'est parce que je dis, si elle avait une famille si importante comme ça, pourquoi elle galérait en Afrique? Si elle avait des tantes qui ont des moyens, tout ça et tout, pourquoi en Afrique elle galérait? Si vous maman Congo. Derrière ce qu'on a dans la famille, ceux qui burundais, ceux qui ni nango togolais, ceux qui ni nango. Bon, il y a peut-être na 10 minutes ceux qui et si on a qui on l'a qui biso quand même vérité. On dit qu'il est à 10 minutes d'ici là où je suis. Pourquoi il y a le mois qui on a été soi-disant yo obungisa ye pour ba chinois et bon yoka bo fonga na banini pardon bo fonga na mani commentaire pour tout solo la toi mi koto finga mtu te ba chinois bo yoka ya ye koloba ke mama Congo a kosi esika ya zalaka esika ba bourge boina boye esika ba bourge ngo oh ya zalaki mama Congo yo lo bi dans 10 minutes ye moi ça makasi pourquoi ayaki ko se présenter te pour ye apporter qui plainte si mais c'est ça que je disais même c'est ça même la police demandait à Consolate mais pourquoi là, si elle accuse la dame de vouloir faire du mal à sa fille pourquoi c'est pas elle qui vient après Consolate a dit oui mais moi elle ça m'intéresse pas moi je viens pour moi mais non toi tu n'as pas de dossier donc si tu veux rentrer dans le dossier va au commissariat porter plainte. Mais c'est-à-dire que oh est comme Kindoki, oh est comme Kindemo, c'est-à-dire biso de tovali botongo, barada biso kama lukuta, po alobi ba beti yo, yango biso tunito tuna yo mama Congo ba beti yaki yo wapi. Mais franchement, Tata, ouais, j'ai même passé 5 minutes, Wana. Parce que les choses qu'elle disait, même bien à l'objet, madame, c'est bon, vous avez déjà fait ce pourquoi vous êtes venu, vous pouvez y aller. Ouais, moi, c'est la police qui m'a dit d'aller. Je même pas, parce que je la trouvais bête. Pour quelqu'un qui se dit médecin, je trouvais vraiment Consolate bête. Mon bal, il n'a qu'un clochard. Au moment où Bamindelo, Babando, mais la fin, Banda, Tongoti, pourquoi? Il ressemble à ça. Si, il ressemble à ça. Donc, on peut pas si on le bas qu'on a manque de papier. Oui, pour accepter un mec comme Etienne
viennent là. C'est que tu dois te montrer des papiers. Le monsieur, il avait des pellicules. Pellicule, ça, comment je peux expliquer ça? C'est les pellicules, ça, il avait des enfants de poux. Oui. Oui. Je te dis la vérité devant sa femme. Je dis, mais monsieur, vous avez des poux. Parce que ma poux, à un moment, il était à côté. Ça marchait. Et tambolaye, comment on dit ça? Nambunju. Franchement, j'ai trouvé Consolate trop bête par rapport à en plus, ça a basemé qui a Clodo. Elle était venue avec deux femmes blanches comme ça. Pour mon bazar, niveau l'autre dame venait pour me faire la bise. Après, ce qu'on a dit, vidéo n'a bien, au monde a lobby, non, ne faites pas la bise à moi, je suis votre ennemi. Soit disant, vous êtes d'une bonne famille, quelqu'un que vous connaissez pas, vous allez l'embrasser comme ça? Est-ce qu'une personne qu'on connaît pas, on le salue en faisant la bise? Non. Quand on connaît pas une personne, même pour serrer la main, c'est un peu délicat. On salue par la bouche. Bonjour, machin. Mais ces mecs qui n'a Clodo wana à moi si, abandé koya pesanga bisou, yem abina non, après non, moi je suis votre ennemi, c'est contre moi que vous êtes là. Donc, on a que Mindele Moko sans valeur. Parce que Mindele qui a même un peu de manière comme ça, ne viendra pas vous faire la bise comme si n'a mona moutoumou douté. Alors, vous avez un dans la famille, n'a qui est Consolate. Donc, quand on est dans un jardin, bateli bango, exposition, il y a moutoumou dou, azwa kopé sa ba bisou. Tu vois? Donc, après, ngana kenanga. Omoni ngai mama Congo, félicitations à you. Omoni ba mort d'homme oyo, bino bomono ba je, nande ba panza ki o samba fiché bino na grand caractère, que yo démon, yo diabolo, yo diablesse. Félicitations pour se protéger. Mouta komono mabe, na mouta komono malamu, yemo mutayebi. Mama Congo tindela nga kombo e tindela nga photo ya Brigitte wana. Ya ma Brigitte. Et maman Bibi. Maman Bibi. Ya ma Bibi. Tindela nga okomona nga neto sala musana biso. Tindela nga ye, nga nazo so photo mama Bibi abosa na yo. Bobino okoya kaka mama Congo aza mutema mabe. Mama Congo aza mutema mabe. Mama Congo aza bien te. C'est pas gentil hein. Ce n'est pas gentil du tout. Tata wa, mwana mwasi wana asala au moins 4 mois na mukanda nanga. Soka ju salaire alinga pianga ta moi quelque chose nazo kamawa na ba 800 € wana na ba femme de chambre nazo kamawa nazo ebise menzo kande soit chinoise. Grande sœur ya copine nanga tala niveau bibi kalula maman faut mon modèle à finginga, ça veut dire que les gens qui oublient le bien qu'on leur autosal et la kabango nazaki na problème à likolo tata wana sale inane na sala kate mais na se déplacer pour na ke commissaire na misala na problème nanga na genou na se déplacer ala musanga na pongi chaque tongo pona bengla ka ba agence au moins 8 heures erango yo bando benga akoka mutso sakati o pongi pozonga ezonga mbala moko voilà. Ma bibi wana mama Congo tikela biso na maboko na biso ko tala ka mutu mobimba ateka ka ba brochette na gare ya Sarcelles siko soki mutu atelemi kota zo tumba et que mutu ayebite kaza chinoise azo critiquer Msou Karine mais aza capable na kidi bati la pe mutu wana na babiloko na yateka wana ata soyi. Mais oui. Ma bibi ndenga zawana. Oui, ça t'as photo pas. Tata wa, na sala 1 mois sans revenu. Parce que tant que bandi musala,
Ngazaki na Cédric, na Pôle emploi, et comme France travaille. Côté montamment, il fallait na zonga musala na zonga mike. Il y a sali, ngape na touché Pôle emploi, na Pôle emploi sikoyo, a Cédric na ngai kat, ofenata a Cédric. Pôle emploi na ngai katana ki na comment ça spécifique. Spécifique ezali, ceux qui au sol lié ba droit non nyonso, et sili, ba no peso moi ba 500 wana ozo atando so ya musala. Sikoyo ezaki prévu que to banda musala en même temps pour poser biso problème té. Bandi avant ga. Ça veut dire que dans mois moko, il y a juste salaire, il y a juste spécifique. Et il y a comme na deuxième mois, ba comprendre que na salaki et que ba mo ba futinga, ba réclamer nga 500 wana, ba katinga ngomba la mort. Sikoyo na récupérer ngo ni pa na ye. Na expliquer kaka ba sœur na ye na tinde bango ba preuve na bibotande ba katinga mbongo. Na zo biso mwana nga ka mutasunga kinga, na mama na nga sunginga, mais ye ko soit salaire n'est pas na nga na maboko. Tout comme mutu suba kokolo batin na mbongo no oyo kozwa na kati mbongo na nga o bakatinga mais na kipate tata wanzambe likolo na zambongo nyonso na pesiye mengai ba utokata nga mbongo mais moi na masi wana abaza na groupe na WhatsApp mama ko banga note pesa biso ekaka photo ko banga note tingela biso mama ko siko na école mwana balobi ke yo publier école mwana tout ça boina boye okoza na droit ya ko publier école mwana ngozo ki ngo ndenge ni mama siko eloko chose étonnante hein ebite soki bana tu omoninga sika na sala ka bana tu baza bana. Il n'y a pas que oh papa za na mbongo oyo nini boye tout ça et tout est bana so bana ko la po ba publier ko la mwana mais bango baza ko luka école ya mwana ya Sarati bango baza luka ko la mwana Sarati siko batam baza luka ngo po bango ba luka ka po baza na ba debt na bango eloko nini zo la sake soki ya biki c'est ko la mwana kasi atende pas mbila. Photo, moi je comprends pas tata wa. Ce qui m'a fait les cambo c'est pelité kende. Au moni il y a pas devant consolate ou peut raison parce que du fait que na se protège en ambila. Du fait que mbila wana, du fait que mon était na wuti musika France na ye wana pona likambo ba nini et puis na ya déjà ko funda ye kaka wana etant posola to ba ke kombo ne zo tangama mais na la kisende ba finge mama na ngati na bi yoku tu photo bimakite yonga na tangi ka kombo pona mobali no ozolela e bongo nga mwana na bino ndeko na bino mama kutu mama na ye asali loko tapa ko bota ye menga mama wana amemanga poto abokolanga asundola bisote mama na zosala ba debulo poto lia poto sala ba rapport biso tata wa toye poto na regroupement familial te biso toye poto za ke mama beti kayu femme de chambre machin tout akangisi mbongo voyage al bosso esimbite boyeboy ce qui fait que to ande to lia ba location te mama ngaza mama o alia location familiale te abokoli bana et pas Mexique biso bana te na ya bana bandeko na baleki ozo comprendre donc biso to mama ngaza ozo te ko fin du mois allocation moko bana ye te ma mère travaillait mais maman na fingami siko mama moko o ya boti mwana sundoli na mibali pe ya batu boye na boye yenda zo so valeur allez y consolate devant la police. Alors, oui, je suis médecin, vous parlez de moi, nanana, mais tu es médecin, à côté de toi, tu as une imbécile comme cousine, mais mon bel n'a clochard, arrêtez d'intimider les gens. Et puis la cosité, Etienne Wana, je dis bien en français, selon mes sources, Etienne Azamuto Ndengenini, Toko Bengango Kosunga sans papier, mais comme il prend de l'argent dedans, il a Kosunga té. Asala Ndenini, Kakandenga Saleli Karine, Yazana Bako Mindele, Obazana Ba maison na état d'abandon. Allez, soka zu kope, allez, aïe Kobana Mundele Wana, na Lukelo Mutu, Aya Kofanda, Ase Loba Travaux, au Sinese contraint tout
pour 2 ans, 3 ans, bah c'est l'eau, bah travaux, après tant yoko tika oko bénéficier. C'est ce qui fait. Parce que azwa kabato baza sans papier, dès qu'ils sont qu'ils loyer ça 1000 €, yo paye ça 500 qui na ba travaux, ba ça ba travaux. Mais yon to son babilo konyoso. Avec exploiter bango. Asala kabongo. Mais beaucoup de mi bala batala. Oui, papa. Ndaku wana ezanda ko abandonner o esena sala nango na. Nango même yepe, même petien wana bandaku wana o ezapende senga kaye kutunda kwa ngo sila nango te. So ata botali yango na jardin même na portail. Tiko soi-disant tata wakotwana po bosani. Soi-disant qu'elle a des caméras qui sont liées au commissariat. Mais pourquoi quand on tape son nom, et son bibananou, ancienne adresse, n'a bré le compte. Voilà. Hey, Karine! Yo, on a dit sur la caméra. On a la caméra. Bon, on a la caméra, ça dit, on a un service de sécurité. Service de sécurité, il faut pour la yeba, on bila yeba. Pour mouiller, il faut la yeba, on bila roya. Caméra moi j'ai influence yo te rotala kaka arieta nenga ko bambana na mabele to ya ko ya arieta to ni ya tika bisoko kawini so yo so bibobi misara mama kongo ndoki bino abo so yo kama mama kongo awa bino kozara awa bolinga kaka ko loba otika moko oza ka te po pashaka mama kongo so azana ba fante mais azana bato ba yoka kai osoyoka botika yo la tête sur la caméra pour caméra ça lié pour la sécurité sécurité maintenant elle a qui bon il y a ça quand la presse wanat elle a qui la lequel oui okoma ina ndaku neto tokaki pa na yete mais est-ce que objectif ezaki kokepa na yete mais Karine nous na luvu moi ba soki ba shimbo abozo yoka mama kongo bino mobenga mama kongo ndoki bino ti mama kongo ndinga yaka koloba awa mama kongo ninga na tuna eloko moko kaka na mama nanga pardon. Avant tout, la bombe question na ibselo moko avant tout na Belgique ils en a plainte mususu omoni mukanda o Karine à côté là France ou abimela Russie Zali camarade ya Myriam Wete afin na Belgique mutapesa ki mukanda pour la ressemblance mais tant apesa ki Myriam asenga ki akakola une très bonne copine asengo mukanda ya kanisa ki Myriam obeng saleki na ye ndenge Myriam abimisaka Karine okola leki alongoli komba Wete akela ta komba mokonzi donc voilà donc copine apesi ye mukanda o Karine à côté là tant bango bakanisa Karine a mwana malamu biso ne to abandemo po même ngana okosalela ngote mutu a permettre au mukanda na ye yangwana olaki okota na ngona ba frontière tant babeba na Myriam ake ko attaquer ake bimisa na mobali na bana ya fi wana aleka na émission pa nanga na YouTube fi wana to na bando beta lisolo na ye akoka kiti aiko abenganga na téléphone azaki en plein live na YouTube asenga bi mama Kongo pardon na sengo na bolingwa nzambe loba makamyo ko takombo na ngate po moi so modèle azoki sanga na likambu na yebite na mukanda o nga na pesa na lela mbongo te abina lalaka na photo na ye na Bible bata YouTube bazaba yebi bako komelo komba mwasi wana apibia bana na ye bino le bole la rieta mais mwasi wana lalaka na Bible apibia mwasi wana libale linga okufa ye alela wande kwa Myriam Wete camarade kaka asala pe Karine l'autre côté donc hier ça kaka du fait Mariam Pache komone a Mariam non Mireille sogini nango Mireille pa cave bapibia bana na ye moko Karine
vrai tata wa. Minta mwasi wana pezali. Siko mona kambo. Mona kaya bati. C'est Karina za makambo mkiete. Oh, mais bango baza groupe so babandi ko fandi lo baza neti na vie normale o mona bango te. Mais na mulili ko mona bango. Paka wana nazo ebisa yo mais c'est pas possible. Amata pende bisinga na zo photo ya mwana mwasi wana na tia na Bible na lalela ngo na mutu na butu. Na ko cité. Ko aza vivante na ko sele makambo te. Donc erreur nezeka ekopesa mukanda. Ma fibiya bana na ye. Siko lelo batu balinga yene époque wana za ina mwana te batu ba mona siko toucher te. Siko lelo bokomo lela pona Arieta ça spécial. Mais maman n'a sali ba dégâts tout ce que nous faisons. Moi je fais du bien pour que ça retombe à mon fils hein. Tata wanga ndo mona nga awa nga salaka ba bénévolat ebélé. Nga na confinement, j'ai reçu une carte avec un bouquet de fleurs et des chocolats de la part de monsieur le maire, ancien monsieur le maire Yacine Denis, parce que j'avais travaillé. Nga ba jour na se karaton na confinement ouais. Nga sala babola munga na pesa mutu mukanda po mwana na ya bazaki kolia ite mo bambongo na pesa ye asik abina tena peso combien habité bengisa mwana à l'époque mikande zaka na ba passeport ezaka kolongola photo kotia donc bola mo elete belé songa na juite mwana nga kozwa oui Karine okoya kokosa bato mama Congo mana lukake na ba problème te mama Congo mais mutu musu omoni biso nyoso toza na poto ato se protéger na biso wana okosa ote même ngaya c'est pour que la ba problème na place na bebisa cage judiciaire na ngate na se protéger na se protéger mais siko bino siko bomona ke mabenini école eza en cours école nini yango obino bozoloba mais obaki atanga na privé mama ko mutabimisi école wana te atanga na privé mama to abimisi école bango babi combien na chaîne na ye abimisa bato bango babi combien bafinga bato mfusu ya senga pardon neti mtoko wa Miriam Wete wana azali baser moko ale la visibilité esi baliesa bango bazakalaka baliesa bango biloko ebele ndeti mtoko wa Miriam Wete wana mutu apesa ide mutu aya poto asengele bambongo asa bakotisation me modèle afingama donc basa kindoki omoni mutu suko akokosala osambla kalimbisi yo opusie pembe na frappe yo ndeti mtoko wa Miriam akoko limbisa solo te eza impossible to abatu to abanzambe te nzambe kuta limbisa satan te po Miriam bafinga eke alingaka ko miselele ya bona ye ke azana bagaz na mama Congo apetaka ba pum basala ye ya minene basimba belle famille na ye basimba tout ndenga zongi wana se kaiko achevé aye atikaki eloko ayo ozongisa wana mayo ozongisa po modelo basabolaka ye mama Congo mutu basaboli otine epave mobali nazolinganga nga nalingaka ye te toyokango biso nyonso Kavino ça na manipulation moko et en plus ba chinois ba linga koyoko so ba monio ba yokio ba fani na wa talaka niveau ya mfutuma moi si moko asaso na Canada so na États-Unis a décidé il pasaki ba maman wana ba wuwu a décidé à fêter anniversaire na ye awa so na France so ki wapi alwe basali na ye babiloko tu oyebite comme mukolo anniversaire basede na bango feti pa ya Karine pasa matalana na réseau na miso abatu ko ba benga ba comité minene siko famille ya mwasi wana mtetele melango baboya leka mwasi wana bandosa ba dega bi o mais sali yom to sombi o futi masanga na yo feti na yo pourquoi bango bazotia pancarte munene ya Karine tala niveau ko avutaka na ba mama mikolo feti ya yo moko obengisi bandekono na ba ami olie ba sepela olingo sangisa kaka na mutu moko oyo atona ba kufite baza
Na suite tafuti. Tala. Oh ya kintoki Si on ngala on ngala kamo mama. Ah ngala ngai lo étonné ngai mama ko ngala lo bilo vérité parce que na barando oyo yo za quitté. Obeta kanu ba pique kanyote moko sikisi biso oleki na ozobeta makamno ya politique. Oui, donc biso sola na kayo. Dozagana kanyote opesa net exemple. Exemple beaucoup après oleki na yo kozi na sujet na. Kasi ndenge peka pikarangati, yepeta ngaya kata ikamba. Siko elo na kamwa. Okoti na makambo yo ndenge nini ekoma ke photo na yo so menacer mwana. Na comprendre pété. Problème. Moi na comprendre pété. Na comprendre pété. Non. Au fait elo alinga sala que a touché ba tête nyonso. Pourtant toko ya komi ko se victimiser. O mette na minute obi maneti victime bino tout contre nga. Mais alors que yem ta simbi batwana nyonso. Yem ta simbi biso nyonso. Bah oui. Mais c'est totalement vérité. Ata bino mo ba biko bolandaka mama Congo bolandaka biso. Boyebi bien que mama Congo azara na yem so aboki piki ba boki le piki basuka na wana. So na nikambu ya soki ya ko agresser Arieta. Mama Congo akoti na likambu wana ndenge nini. Bolo ana biso vérité. Parce que omoni tata wa bato tout temps basala analyse na bango ya ona ki paronte na mona ngweza hypocrisie basala analyse c'est loko feza honnête. Analyse faut pousser bato o ba otala yo ba comprendre que au moins tata wande ngana opeso ba explication. Lobiso na sali life moko boye o yo oza convaincu que mama Congo awaza na tort. Ate ko fande la analyse. O tsaka ka ko mona ngate. On a yana loba tout c'est tout. Ngala comprendre que mutaka na droit tout comme biso beto bela batou. Si quelqu'un pense sur moi en bien ou en mal, moi ça ne me choque pas. À moins que ça n'a problème na mutuana. Maintenant le problème c'est quoi? Net nga personnellement na va starter. Na za pe na mutamba via matalanate. Na za concurrence na mutite pour na bota manga mona okufanga buku. Donc là qui s'est raté que nazana aussi quand nazana ngote. Moi je suis une personne ordinaire. Donc na bato baka kobake o eleki batsaka kutungate. Pongati batsaka kutungate parce que na mona kutuke ba biloko msusu babike bato zonga susu mwandambu ba pesa suka nazu bazu sangata na 30 ans na robongisa makambo ebele. Mais malheureusement on peut pas. C'est que yeza bongote. Il faut que azala numéro 1. Il y a une façon de mususu monaka. Ce qu'on est que kaka na Chantal yemoko, à Chantal qui déjà que Chantal soit les devant. Habiter son a continuer rendre kanga mona Chantal na okweya. Parce qu'il y a un kazana batou. Alors que Chantal aussi elle est beaucoup aimée. Parce que comme on a senti ka okweya, stratégie ça qui sikoyo, asimba batou tout en même temps. Ce que tant batou nous va nous quoi répondre et c'est lui que y a ça yemoko contre batou ana nyoso. Pour camoufler makambu ya Chantal. Pour camoufler ma camba Chantal. Voilà ce qu'on fait, comme ça qu'elle a agi. Parce que c'est yena Chantal, et on a que Chantal a la lycée. A qui m'a été lokoana. A bimisi biso siko groupe. A fingi o, a touché tout qu'on a pourtant a yebi pe biso, poto yebani. A yebi que son a lobeli likamboyo, pour nga bande ba pique. A Monique n'a réagi. Il y a un moment de publication que tu as bon maman attaque photo n'a pas béki que n'a quoi wana na réagir pour ebima que tu as contre lui. Voilà. Ngai vraiment mama Congo. Na ebito kaka félicitations mais au moins le rabo comme bien na l'état non préféré na nga obeta kama mnu mususu. Osa sujet na mususu. Nga za sujet na ngate ngane na ki Bruxelles boy c'est fini. Parce que on est pas sujet na esoko kanga minango po batwa kasaka yem talie saka batu ke o kostofan de la ke. Nga lo balanga ba sujet na été j'aime personne. Au fait nga ba sujet na nga ça n'a rien à voir avec elle. Elle a pas de sujet. Ya ka ba délire. Azo sauter, azo panza makolo, azo beta masola mibali, elle n'a pas de sujet. Mais nga ya ko na beti sujet musala ce qui se passe au travail, monde à musala, les gens vont écouter parce que c'est des quotidiens, c'est des choses
ba collègue à misala comment ça se passe, ba arrêt maladie, ba bloc, les gens vont écouter. Ce qui n'a pas été ma solo, il y a vie à poto, ba difficulté, tout ça et tout. Même quand on gagne 2000 €, les factures, tout ça et tout, machin, tout, les gens vont m'écouter. Parce que je suis dans les vrais. Au moins, les locaux pour toucher Batou. Pour toucher Batou, Basala, Batala avec attention. C'est ce que je pour vivre yango. Ngasko mingi na fan di sakango kitoko parce que j'ai vécu. Na kosola koko kwa kosa ba semblant matala nate na okoka yango te parce que c'est pas ma vie réelle. C'est pas ma vie réelle. Voilà. Parce que ba vie mususu lobi oba na kosala semblant comme même. On moni neti biso na ba chantage de mané. Tozo kana biso ba to neti nga je conduis. Je suis en voiture. Mais bisika mususu na zana besoin voiture te okuta na nga na bus, okuta na nga na train parce que c'est vrai. Si on a bien joué via Kistar, mais notre ambongo de côté et comme le lingot déplacé aujourd'hui au Bengi Moutou, au Salibou, je ne peux pas. Au comme on va dans Babiloko pour Batouba Monayo, alors que Ngaï, j'ai fait tout avec calcul. Tata Awa, on dit que dans le passé, quand on avait la vingtaine, je te dis, Tata Awa. Oui, que toi, je m'en quoi, Nadia. Oui, mais Tata Awa na kalezalaki aujourd'hui salaire. Nanzela kaka tango moni eleki na compte. Nan kuto komi ndaku te. Eso oso beta ki tourne mtu na printemps, mtu na Zara, obandi de akosomba mtu mwa sapatu, mwa saki mwa elamba, mais obeti kutu calcul te fin tu mwa kosila ndenge nini, oko dotono vivre na ba façon moko Tata wana zo ebisa yo. Mais nga leo na koma pe omoni nga sika na sala kana leka ka ba sorte tout ya magasin. Mais na koma pe mtusu solde pe boy e beti na ata na koti na moni boy. Ce qu'elle on a programme te na programme te. Parce que to lekisi ba tembele on n'a pas pu économiser parce que folie a bisomba somba. Babilo comme soupe lata mana ngote. So na so que babilo comme na pesa ba don na croix rouge awa, babilo mso kenda kini. Siko qui est perdante dans tout ça? Qui est perdante dans tout ça? Donc ça dit que ma vie mon sousou, c'est pas fait pour nous. On a compris nga ba tumsu bazwa na bango na retard. Biso to zwa ya belete mais to un peu tôt. Comme toi c'est là qu'on a retard hein, c'est beau, c'est tout à fait normal azana ba mode vie moko ba mona ngo danger. Ngetinga o kaka muki o ngaza nango pour moi ça me suffit. Nga to ko tambola na yo osombisa kino à 4000, tu vas pas m'impressionner. Pour nga o tala nga 4000 na satiti. Na rotate pour ba sake bele to somba so na bina kangi sango na tanga montant bongo ebima wana na koki komi sala mabe. Koki komi sala mabe. Voilà. Donc la fois que l'on a matala na te pour batba mon anga danger tout ça non. Je fais les choses pour batba so apé exemple. Na pesa ka moi lo mo pona ke nous ça sous ronde moi maman. Que na musala. Na mona ki histoire ya Junior. Nande komo ko na ebi na ngate na Belgique. O moni si content na isa rabino ke. Na to lo bela ngulelo. O moni si pourquoi na isa rabino que dans la vie il faut quand même tout comme on dit les cambios mon cause solution il faut avoir recours à la justice. Donc moi on a lobby que Junior a devoir yembongo mais elle s'est mis en tort. Ndenga asaki acte ya ko botola tuki ya ko botola Junior valise ou ya ko nini bena métro mais ce qui Junior a kweyaki au trésor démarrer so Junior a un problème par rapport à ce devoir nga mbila nga bando bane mais au devoir yo pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir quand vous l'avez trouvé ce que Simba kita Junior obi keko obi ngasko bato boeka ko il fait bien un moment wana Junior pendako akende sika okendete atika basale obi bato balia ka bambongo bazae mundele bolia mutumbongo Tata wa mundele pendako ki ko agresser boe pendako oyo simbe kata muke na nzoto akwei omoni ngana lapelo kwana na musale papa Tata wa ngana futa collègue moko na tindika kabwe abimisa nga ba malade tout afundanga na komo futa e ba dommage mini be o na fandi be abandi kokota ba mariage le lokuta yango la pisanga ina za sutema mukuse ko na bunda na muto na sala be justice kaka Tata wana musala mona kenda on dirait koloka musala na une semaine mundele moko
apesanga moni osa musala mutu olandala ndo na nsima mutu nayoka kanda na tindika ye akwelelebeka bacarton eloko kutu ya malonga te à l'époque naza osala nini préparation de commande nde tolukaka bambongo nakende otindike kota bacarton carton mpe ezalaki na pasi ata ble kutu te mais o mundele wana asalanga tata wa tokenda pena tribunal bakatelanga montant moya opesa ye omona pena par mois baokata yo 50 baokata 100 mais malgré baokata bonga te eza mbonga moke mais po ekokisa montant wana ezaloka pasi soko omoni relevé ke bakati yo parce que otindikaki mutu il a eu raison na badi ko expliquer donc c'est lui comme ça babi madame il fallait aller signaler vous n'avez pas le droit de le pousser mais pourtant moi n'a raison abandotanga mal à l'aise qui me stressait j'arrivais pas à travailler mais comme na se faire justice ngamoko donc yo tasenga ke belé asenga soki ba 5000 ba eko kata na 3000 na zo tata wa pombongo wana eko suka ke na suka to na bike nonga pe na tombo be na ba 100 nga bike nga pe fona lekele pe na mayele na kati musala nga pe na ke kota nini ale bakitisi yango na 50 bakitisi yango na 20 na mo be na komo lia à l'époque na lia RMI mbongo to esi na komi na RMI sko RMI na ofute ndengeni nde ba classe dossier na kalisi dossier ba classé na sokela kaka musala décembre na mwaka mkomsusu compte mbongo elongwe na kituna bwe o tata wana mena sito bungana na biso esi na longwana ngape musala ngo mais papa na lianga 3000 na zo biso tina suka donc ça dit que son a kimi na ke kota RMI ye pas permis l'état peut permis siko ezaka ndenge nini soki bakati lo ba intérêt ou ba dommage ya kofuta mutu l'état futaka mutu l'état komo récupérer pa na yo yango na tata awa ngai soki likamunga mona kokite l'état kaka toi na mboka loi voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup, Bandeko, surtout pour comprendre Ngaï. Vraiment, demain c'est un autre jour. Je suis au travail. Je tenais vraiment à passer ici pour m'expliquer. Il n'y avait rien. On a été maintenant consolate. Il ne s'est rien passé. Moutou agressé, moutou azaté. On n'a même pas fait plus de 10 minutes. Au début, c'était. On parlait ensemble avant que la police arrive. Parce que quand elle me demandait de couper mon live, je refusais. Mais la kataki live, on a mon imbila yé. Voilà. Parce que tant que pour bon, on a la 4. Mais les restes, on a habité. Donc, on a kata live pour ma protection. Sur les kamouba, tout le monde. Vous comprenez? Pour la mona qui est na mundele na clochard, wana yabasidi na mutu. Na debati moko bwe, moko kutazaki. Azotambo nze botindike. Na kokona pe démarche angote. Na bi me yango bindela ngo. Ezaka po bafana ka face ba chevaux, yango ba démarche échange bango ou po ba za ba wu. Parce que azotambo la mais on dirait mutu maza na simana azotindika ye. On dirait ba otindika zo yabwe. Na kokona pe bangote. Donc il s'est rien passé. Voilà. Merci maman Congo, merci pour votre présence. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci pour le partage et les j'aime. Gros bisous à tout le monde. Merci. Bisous, bisous. Bisous maman. Aïe. Hey. Jisaso. Basoyi soyi boloba. Hey. Yeah. Lo boyoki mama Congo Merci pour la tapotage na bino boyoki mama Congo. Yemo boyoki mama Congo alobi nga naza kuna kutu soka mokete. Boyoki mama Congo na cha tabio ya 8. Boyoki mama Congo. Boloba basongo tobo boloba. Bo konte peka kotapote boloba. Hey! Oh bakaba soba boy. Mama Congo alubinyo so. Boboka. Wala gazoloba. Vembouyi. Lobako. Bonsoir. Tata wongana lo balanga pula la sabane lobi bana boke classe pe no ke musala. En tout cas, Monica Maman Congo, Maman Congo, félicitations. Monica ni Maman Congo, j'ai expliqué net au landa qui est le bina live.
Donc kaka ndenge azoloba vérité partout azoleka ne mpe kaka alobi mpa na yo. En tout cas pena tata wa merci pena merci pour vérité oyo ezosala biso bien moko. En tout cas mpe bozwa biso kaka solution ya moto bapiso oyo atumbaka babrochette mpo kongo azala pena kimia. En tout cas pena bravo na yo tata wa, bravo na mama Congo. Donc ba bisous la lingi bino mingi, bonne nuit. Merci maman, merci beaucoup Déborah. Maman Mariam. Maman Mariam. Musutu ka kobenga awa okata musutu te. Nani tosama ka musutu tika longola ina monoko musutu na ye esali. Nakangi mikropo naza msala madame nazo msiko msala ndi Baby shikara lokami naona na Mariam explication na yoki bien te tata ko ba de l'explication boyoka ki abino musuko tata ki te j'étais pas là boyoka ki wa bino tout matin parler na boyoka ki ani so bien boyoka ki na ki disi liliko na olia fufu na pondu na lali te Cassandra na olia fufu a moto na pondu Vemu yo moni emissionne Zara fonga na pesa suite si matata wana na Zara batu ba pesa na ponga no yana makambo aloba Zara olali awaloba Nyakuti makaninde mikopo na mono.